Canal Congo TV, mbote na bino balandi ya Canal Congo Musique, mission oyo kosepelaka na yango émission oyo esalaka que pour se détendre un peu. Donc mission na biso toza wana mpona kosepelisa bapasi bakolimba mokianga na bino internet na biso toza wana mpona kocélébrer musique bangiste mpona kopromouvoir yango. Alors lelo nayambi moko ya baartiste ya groupe artiste voilà na balinga wana nayambi moko ya baartiste ya groupe des artistes accordéonistes qui mbangiste Gaki en cible mosola na ye mais avant tosola na ye oyokana mo musique ya kitoko oyo azobeta mpona lokumu ya pasi bato bakoluka wapi tokomonela tata nzambe bato bakobomana mpona kowelela bokonzi mpona kowelela ngulu mpe balata masangana ya vino tokobatamela wapi nzambe na biso pasi yeye makasi kumalongo na loposo loyindo tokokimela wapi merci na bandi ya Canal Congo Musique toti kolanda maestro na biso papa maestro mbote na yo mbote papa Béni maitama mongongo mbote papa Béni le journaliste du Saint-Esprit sensible na ninga bote papa Nixon yebisa biso oza nani na kati ya groupe ya Gaki. Merci beaucoup papa Béni. Une fois de plus, comme on a papa Nixon Situwaka,
nazali dirigeant technique ya Gaki Kinshasa. Na Gaki Kinshasa, la nouvelle ligne na bon, en tout cas, Gaki Kinshasa, je pense que nous sommes dans l'internet, nous sommes alors, calamité, vous voyez un album dans Bino et vous allez sur le marché. Donc, je pense que Gaki Kinshasa en collaboration avec PES Media Plus, l'ingénieur Papa Saïdi. Donc, il y a vraiment en tout cas très kitoko. Nous la malambana nous ça la tournage peut-être calaté pour mon sous Papa Nixon, actualité à mon point l'église Kimbaniste, 70e anniversaire, il y a Papa Kimbaniste. Gaki a bon en tout cas, pour le 70e anniversaire, on a fait à part l'Italie, cadeau, l'Italie, contribution à l'Umba, on est comme on va continuer, on est aux Anglais, mais nous sommes là, donc nous sommes là, nous sommes là, donc à la minute, mais papa béni, les avons m'appelé les 11 à 23h59. Ah ouf! C'est solo. Mais là, cadeau d'anniversaire, il faut que ça pas dans la mission. Donc il faut que ça nous en ait un moto pour pécier. Merci, félicitations Papa Nixon, tout le monde qui va nous dire na YouTube. Na YouTube na bino ya Gaki Monde, Gaki Kinshasa, Kinshasa officiel. Là qui en gros en droit de ce pays là qui dit mon bino Bobeti Kamba Yose les Nesoko beti la biso tomo extrait pour en tout cas ba CP là qui nango bazo tala yango vraiment ils ont des moments kitoko et surtout ils ont mal mapé à kitoko so ko CP ça rapidement mama mwilu na banana bango misato na kamboyo.
malobi nini. Merci beaucoup maestro, merci na balangi ya Canal Congo Musique. Na que place vous allez vous sepeli mu beti maboko. Oh en tout cas ngoma na biso na banzembo kitoko ndeti nzembo oyo maestro oyo na biso. Maestro. Gaki Kinshasa. Kinshasa. Nzembo nyatsa mukana. Nazo senga na ba internet nyonso ya Canal Congo pour landa nzembo wana eza vraiment nzembo kitoko. Et puis nazo senga na bayo non ba s'abonner te na Canal Congo, bo s'abonner massivement et puis bo liker, bo commenter ba émission na biso vraiment eza ba émission moi kitoko ko ezo sala fierté ya ngoma na biso. Papa Nixon. Oza maestro munene, oza mokonzi munene na kati ya Gaki Kinshasa. Ezaki na temps moko Gaki Kinshasa bandeko commenter ko handicap. Bon, moi, moment où je suis karaté, ils allaient justement à le moyen. Parce que, pour le baquet, tout ça qui, moment où on presque à voyager. Ce que tu as aussi le recrutement, il y a Bana et Sika. Il va se trouver un groupe qui est dominé par les élèves, les étudiants. Alors pour réaliser un vraiment moyen, ils ont moins difficile. Mais par la grâce, il y a papa ce mouvement qui a tellement à permettre à nous. Et on peut s'appuyer sur le sponsor, la PS Média, n'a pas partenaire. Voilà. Merci beaucoup, papa Nixon, pour mon cité dans le message. Il y a fait bon anniversaire à l'occasion de 70e anniversaire. Voilà. Maestro, donc moi cité, pour la émission à Bisso, comme vous avez deux, trois personnes et puis vous souhaitez, bon en fait, c'est pas merci beaucoup, papa journaliste. Il y a les Bosso, on a repris sa beauté, papa, et papa, c'est nous qui manquons à nous amener à Bisso. On a repris sa beauté, on va conseiller direct, la maman dans la famille Sainte-Moubimba. On a repris sa beauté, on va Kimbaniste Nyonso, il y a Mokil Moubimba. On a repris sa beauté, on a Balagaki, il y a Mokil Moubimba. Et puis la famille Nangaï, on a fait monter la fiancée Nangaï, lors quand tu veux pour aller là au fort. Et puis, bonne fête dans Zambie, na biso, papa Simon Kiangani. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonne fête na papa Simon Kiangani. Merci beaucoup. Voilà qui m'a le babongo et maestro papa Nixon. Aussi c'est émission. To kabwana fona mtumwalelo mais yoyi bien biso tozala fidèle pour epa na bino ba internet na biso epa na bino ba consomaka ba vidéo na biso ya Canal Congo Musique vraiment totala toujours on entaka ça bien na souhaiter ba bonne fête na ngai na papa Clément et maman Ginette biso na bino tokutani prochaine.
Canal Congo TV.